La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolanda rabiso, mbote na babone nyoso bolanda Ursile Botelwa TV. En tout cas, na obaki na kokota makambo te, na kolobela likambo te, mais na ye kolobela ngo po trop c'est trop na réseaux sociaux à propos ya likambo na ye koyebisa bino. Tozana mambo Enoch tomona bato musu bakoti yango, bato ebele bakoti yango, bato ebele baye kofinga, bato ebele baye koloba. Alors na jijaki bon na ya olobela likambo yo nozananga mulai te, na olobelaka mwa tamoka mukie na ya osola no na bandeko ebele o bazo comprendre te pona mambo yo. Alors la famille, si vous êtes là, ceux qui zambalano ya liboso, si c'est la première fois que vous visitez Ursile Botelwa TV, en tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Kande tolobara na bino soki pene zambala liboso, tango zo s'abonner, en tout cas n'hésitez pas à activer cloche de notification pour que prochainement tango tozo ya na ba vidéo na biso olanda biso directement et sika nyonso okozala. La famille likambo yo na ba pena na okota te, mais na yo lobela likambo yo par rapport ya batwati Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. TikTok nde bozwi sujet ya mwana oyo bovandeli yango na ba page na bino. Bomoni nde tobota bana mama moko te ako souhaiter malheur pona mwana na ye, to mama moko te ako wanga na mwana na ye kabwe awangani mwana na ye. Mama moko te lisusu aonzima mwana na ye na condition ya Enoch. Mama moko onzima mwana na ye na condition na zate. Siko bato bozo ya kosala ba analyse, bato bozo ya kofinga, bato bozo ya koloba concernant mwana oyo Enoch. Est-ce que bozwi temps ya kote ya mwana wana azonga normal, asenga pardon na mama na ye, azongi normal pena azongi mobali, asengi pardon na mama na ye, bozwi temps ya kote ya ete. Mais boza ko utiliser mwana wana azala source ya barando na bino pona koluka kokweisa mama na ye. Bayaya, mama moko ta konzima mwana ye akoma na niveau wana. La na ebisi bino vérité atanga yo na loba liboso na bino mwana nga komi na niveau wana na ozwaka ete. Na ozwaka ete. Tobotaka bana, tobotaka mitema te. Enoch wana bozoloba mwana Sara, Enoch wana aza mwana mukiete.
aza mwana mukiete ade ya mukolo na aji na ye mama aboya ye upa ana droit te ya koya kosangana na bato balinga mama na ye te pona kokweyisa mama na ye na réseaux sociaux. Mwana asali deja mama na ye bongo ape capable ya obomisa mama na ye. Toza ape juste ko bandeko nanga. Toza ape juste soki ezaki ekwela kiyo. Toza ape motema malamu. Toza ba makamusuka teke o barando ba makamu ezanga tina non. Na problème enok bolongola no rando obozaka na nguna Sara. Bolongola no rando wana botala pena problème enok penza boye botali yango boye. Mwana ana koli na mama na ete. Mwana ana koli na famille ya papa na ye. En réalité nde mwana ana koli na famille ya papa na ye, mwana ana falaza motema malamu na po mama zwa ye. Po mama zwa ye tant que mwana na ye, mwana ana fale amikitisa. Mwana ana fala tala déjà que non akoli déjà na makambo moko boye o mama na ye azolinga ngo te. Alors ndenga akoli na makambo mama na ye azolinga ngo te, il faut amikitisa pour que mama na ye azwa ye. Pour que maman na ye ayamba ye. Mais bino bozwa ye, bo maïti na ba live, bo kasa bo salango pona ko salir maman na ye, bo salir maman nete. Maman mokota ko ndima boti mwana pe mwana komi deux fois. Maman mokota ko ndima boti mwana pe mwana komi boy. Est-ce que bo yebi raison oyo maman na ye abandona ye? Raison wana oyo mama na ye abandona ka ye, est-ce que boye bien en tout cas na ya wate pona ya kote la so mutu men na osala analyse tant que mama mwana ayebi ke mama na ye asala na internet, mama na ye asala na réseaux sociaux, tovanda ka boye mwana bimela biso na réseaux sociaux, tovanda ka be mwana banda osala ba video po batsaeka ngai mwana kingandi asundolanga kingandi asala bo pona nini te akendaki koluka mama na ye na secret avant mwana wana abima na réseaux sociaux, c'est-à-dire na mama na ye déjà baloba na raté soki azalaki na posa abongisa relation na mama na ye to na famille ya mama na ye elingaki eleka par internet te. Peut-être biso misu tolinga toyeba mwana wana te. Alingaki alanda mama na ye na ndenge moko ya bien. Alingaka kende pena koluka mama na ye na ndenge ya bango mibale. Ce qui s'agit azonga Kinshasa pour que kosola na mama na ye, alinga azonga même Kinshasa pour que koluka mama na ye. Mais moi na wana munike te esika o meilleure place on na ko kweyisa mama nanga fona ya na réseaux sociaux aibi ke mama na ye musala réseaux sociaux ya ngonde et sala ke bande connaît peut-être batanga aibi ke mama na ye musala réseaux sociaux ya ngonde zo sala pour mama na ye fongola même ba entreprise pour mama na ye a koma lelo o akomi. Mais yo ko ya teka na réseaux sociaux esika mama na yo asalaka o ya ko déstabiliser mama na yo. Quel que soit ma bé ezali. Ale bolibo ndimisa mama mwana na makasi. Po nga ata mwana nga sokomi na balolenge na balolenge wana na bwaki yo. Na bwaki yo. Po na libumu nga bana basilite na obota na zape na bana misusu. Na bwaki yo. Tobota bana te po bana bako ma fardo na biso ya lobby. Tobota bana po bana ba tozo soin ya bana na biso be tobota bana te po bana ba comme fardeau na ya lobby. Mwana yebi ko travailler en internet, mwana ke ko s'associer na bato na benemi ya mama na ye. Po yo ki sa mama na ye motema passe. Po nyoko la mama na quel que soit mama na yo a osala barando na réseaux sociaux. Quel que soit mama na yo a osala wana etali mama na yo eza musala o yazo sala. Eza musala o yazo sala. Toi tu peux pas que ko sala l'association na bato balinga mama no te po mama na azo sala l'association na mama moko ya famille moko boye. Po mama na akoti makababa famille tumba. Yo po lobinga pe na koya soki yo tiki bango tenga pe no. Non. Lelo boya ku forcer Sara ndima mwana za ya yo mwana za esi ndima ke mwana na za ya ye mais na façon mwana wana zaleli atanga na oboya. D'abord, Enoch wana ze impoli.
aza impoli mwana na osenga délivrance mwana na soka yebaki que non na komi boye grâce écoute aye koloba ba n'importe quoi maman nanga zaki des fois maman nanga azaki soki ndenge nini maman nanga mta asali ponga na koma boye est-ce que mwana ko yo diminuer maman na yo na place au maman na sala na lieu de travail pour réseaux sociaux à lieu de travail ya maman na ye ko yo diminuer maman na obongo te bato balobisaka mama na ote ba comics na niveau basangisa ba mbongo batindela yo zo mona ngo bien ba osunganga bazo edenga me ba ko sunga o na vie na o mobimba te ozalaka na besoin mama lisunga mama na o kozaka na ngo besoin mais tangu yo ke kosa l'association na bato balinga mama na ote ponga nde na zabo emuto alinga mama na ngate ata na mabe na mama na nga nakoki kosa l'association na bato wana te nakoki koleka te pona diminuer mama na nga quelque soit on a ba problème familial ba problème na bina famille faut suka na famille mwana na tia ba plante na mutu mwana na tia ba make-up na mutu mwana na tia nyoso na mutu mwana na tambusa vie na ye mabe so zaki na posa uluka mama na ye fala sala ngwa dehors ya réseaux sociaux tant qu'ayebi que mama na ye aza mutu munene na réseaux sociaux il fala bandana luko supprimer ba vidéo na ye o mabe wana avant ya ko bima na réseaux sociaux que nga naza mwana yentel avant ya ko bima na réseaux sociaux que nga naza mwana Sarah nga kutubwe il fallait mwana wana nok alongola ba vidéo nyonso o mabe wana oye koki ko diminuer te oye koki ko kitisa mama na ete oye koki ko sala te ke mama na ya oye koki ko pekisa mama na ye ko lakisa mwana na internet ta ko longola tous les vidéos a effacer ba trace na nyonso ya mabe na réseaux sociaux aluki délivrance nanu ya ye moko après kepa mama na zongi lokola mwana mama ko bengane lelo abengani elobi kuna me aoyamba po mwana na ye aobengane pour du bon te mwana na eloko ni asali tant que mwana azoyaka na réseaux sociaux ya kokoisaka mama na ye aoyeba te bato baobengaka na ba live no kimata ekomi tina niveau basalaka ye délivrance na live. Et comme tu as niveau ba lukele pasteur ça la aide bien moment na délivrance c'est un jour moko délivrance c'est un procédure délivrance c'est un jour moko to lalo la muki kamba moko pasteur moko kana ligne wala ba sambeli pona yo bima minimum mambe bima mbala mo jour délivrance sa vie délivrance c'est un procédure ezaka jour moko te ezalaka ya mbala moko te eza procédure moko okolanda. Délivrance c'est ça procédure ya munene ya makasi o mutu asalaka eza jour moko te eza ka jour moko to lalo la mukimbala moko na jour délivrance sa vie non alelelo bozo ya kofinga mama na ye nga naza na place ya mama na ye na omitia na place ya kibo mama boyebi te eloko nini esala mwana wana ke na famille ya tata na ye na Angola boyebi te peut-être papa na ya zwaka mwana ke na ye baswana na mama na ya kenda na ye mwana pa ke ko bebisa mwana sika kenda boyebi te surtout bo lobela marambo ya batu na place bo shokaka batu bo kotaka pe na mozindo ya likambo okoti na mozindo pe na ya likambo talo lobi non na lobela likambo yo mama ko bwaka mwana ete mama bwaka ka mwana soki likambo ezali mwana azoluka kobomisa nga na obwaka ye mwana azopesa nga ba tension azopesa nga maladie na obwaka ye ndeti nga na lobana bana nga na okufa pona mwana te na okufa pona mwana te na boti bino bana nga toza na mokili tozo vivre akolanda lokolo na nga totamboli akolinga landa lokolo na ye moko na abandonner atamboli ye moko. Mama ko kufa pona mwana te bolibo tia mama na wapi bolibo tia Sara wapi bokoya wana bobandi koloba bokoya wana bobandi kofinga bokoya bino bokasi abandona mwana epamba lelo bo bima ba première ya kozwa mwana wana bozwa bo maiti na ba live bo latisa ye bo sala bo sala bokozwa soin na pour du bon bokozwa soin na pour du bon te bokozwa pour du bon te ba vidéo combien au moins na sali pona kofinga mama na ye na réseaux sociaux mais bozaka na posa mama na ya ndima ye alimbisa ye tant que mama non kaya bango kana bango
eza ndenge mote na ka ya famille tumba wana fo botia yango na mutu ka ya Sara na mwana eza ka moko te ya famille tumba o bozolo ba ke non mama nanyo mama nani mama Viki alimbisi bana na ye yo pe limbisa mwana na eza ka wana te baza na ka moko te Enoch abandi ko humilier mama na ye kaka na tango ya bimaka na réseaux sociaux obiso toyebi ke aza Enoch eza na temps o abandaki ko humilier mama na ye bino bosaka na mama boti mwana mobali mwana komi pede ale na internet mwana tsaka ba video alati na ba peri boyebi pashu esalaka na motema bo mama oboti mwana mwasi mwana akomi mobali oboti mwana mobali mwana komi mwasi boyebi pasi o mama zaka nango na motema boyebi pasi mama mokota ko bwaka mwana na ye na pasi na zemia na pasi ya kobota 9 mois mama mokota ko bwaka mwana ye mais so bomoni mama moko a décider pena arsundola mwana ye bokota na mozindo bomona ke makambo mabeze belé mwana na age na ye azada ya mukolo ayebi mabe na malamu ayebi kende na osala boye nazo nuire mama nanga ayebi kende na osala boye nazo bebisa relation mama nanga na batu na ye ayebi kende na osala boye nazo boma aomata na internet abandi kofinga na mobali ya mama na ye na mama na ye na bandeko na ye mwana ndeni o apeliselaka mama na ye live apelisi live na TikTok abandi kofinga mama na ye afingi bandeko mama na ye afingi bayaya na ye afingi baleki na ye afingi na mobala mama na ye pozwa mwana na o matisa ye na live fozaka mutema mbe fozaka munguna ya mama na ye fozaka mutu moko linga mama na ye te poso oza mama oyebi kopesa mwana punition oza mama oyebi pasi ya koboto oyebi pasi ya bo mama o matisa mwana na live te mwana nazo nuire mama na ye mwana nazo bebisa komnini relation ya mama na ye azo bebisa réputation ya mama na ye me bwana posaka mama ndima ye soka ndimi après bosa na ngoni soki lelo mama ndimi ye après bosa na ngoni après ekolongola bino nini Enoch azem poli na place bobando pesa kaye bambon bobanda na kote ya mwana wana asala ngona nko pona kokita mama na ye akenda pe na tie ba perike atie bani na ye ko bina na ba live yo sala ngwe na nyokisa mama na nga motema pasi na sala bo na nyokola ye après si manango yo kosenga pardon na mama tala mama za sacré mama za sacré to mona ra pasi pona obota mama za sacré mama basakana na ete mwana ye na réseaux sociaux ye kofinga mama na situation oyo za nango wana mama za na kanda peut-être po yo koma deux fois mama konzi mo facilité na condition na ndengo koma konzi mo facilité mais oye lisu kofinga ye mais boka musanga nde bosa ba live pona kofinga ka mama na ye muto boyi mo bino bato bosa ba live pona kofinga ka mama na ye bino bozwa mwana wana c'est clair ba adoptera pe bana yo monike yondo okosinye tala bosala ngo po baza bana o boboti te na mwana ope na yo bocho bimisi na buchopo na yo mwana oyo boti mwana kenda na famille ya tata na ye après ko kenda na famille ya tata na ye mwana akomeli yo deux fois mwana komo lekolo na ba caméra komo finga yo yaya bosala ngo po boza aza mwana bino propre te soka zaki mwana bino propre bolinga bo pese punition soka zaki mwana o boboti je pense pas que bolinga bozala na mwana wana bolinga bo maitaka mwana na ba live nde bo maitai mais bon maïti na ba live po bo bebisa réputation mama na ye bo banda na côté ya mwana wana atika na luki deux fois si réellement ça na besoin abongisa na mama na ye avant ye abanda ko luka ko bongisa na mama na ye il fallait supprimer non même compte na ya TikTok
Mais moi nana ya kofinga mama na ye. Moi nana na bololenga za na bandenga za. Alukaka na mama na ye te pour na réconciliation. Mais ayaka na directement na internet pour na kofinga. Pour na laksa batu ngai mwana na ye. Asundola nga. Bina bokasi mama sundola mwana pamba. Mama ko sundola mwana te. Mama na ya za na ba stabilité. Mama na ya za stable na vie. So yuko tatina mwana ye muswa ketanga na poto. Boni mwana uye moko aboti wana mbali. Mama na ya za stabilité. Aza stable na vie, aza na stabilité. Koki jamais kobwaka mwana ebwe. So bomoni bwe seke likambu moko eleka. Même na famille tata na ye baloba te seke likambu moko eleka. Seke likambu moko eleka. Alors aza mutu. Aza mutu. Mwana pola mi kitisa ye ami matisi. Ola mi kitisa aye ami matisi ami kitisa te. Mais boya bova na ba live. Bosa ba live yaya. Soke za mwana bino propre. Boko zalaka loko na ebite. Wana eza ngai. Peut-être toza na ba vie moko te. Mais wana peut eza avi na nga. Avi na nga penza eza Enoch aza na faute ya makasi. Mama na ya aza na pasi ya komona mwana na ye na balolenge wana. Na pasi wana ya komona mwana na balolenge wana aboya mwana na ye. Aboya mwana na ye na balolenge amona kama atanga mwana okomi deux fois na balolenge wana. Ole po vanda kimia okomi po Enoch akomi kolata ba periki na kotia ba bote tango abimi na réseaux sociaux amoni kami pesi position mwana Sarah. Nde mbala moko bandi kolata ba periki akomi kotia ba bote aya pe na réseaux sociaux abina penza bien. Pour na faire humilier maman na ye. Mais bo matana ba live likola barando na bino zanga tina bo finga mwana na bo mo lokwa bino nde bo finga mama na bo mo lokwa bino nde bo sala e bien. Bo mo lokwa bino nde bo sala mwana na bien. Bozo yebo tie na banda kuna bino. Bo sala mwana na bien te. Bo sala mwana na bien te. Bozo yebo tie na banda kuna bino kasi. Bino bo kasa bo sala mwana na bien. Bo sala mwana na bien te. Bo bengele pasteur a délivré na live. Nde bo kasi pasteur na sambele bonda délivré. Nde mwana na jeu délivrance ne pasteur a sambele lié. Non. Non. La famille non. Toza ba maman. Maman a punir mwana na ye. Boko sala maman a punir mwana na ye apesi mwana e punition. Boko ya ofinga ye na réseaux sociaux te. Boza ba maman. Likambwane komela moi so zaki bino bongia bosala pareil. En tout cas na mona suki wana nzamba lola pambola bino na lobi o eza bongo avina ngai na lingite boya kofinga nga po bino ba mama boyebi ko bokola bana boya kofinga nga. En tout cas eza avina ngai na monique Enoch aza vraiment mwana mabe aza vraiment na faute makasi yango na ekolobela. Alors merci beaucoup nzamba lola pambola bino bandeko bolandaka biso de partout au bozali. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand vous abonnez, activez la cloche de notification et aux amala mingi. Tokutani à la prochaine occasion. Ce qui t'attend Zambé à Zongite. Aimez la vidéo et zamalam. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.